leka motokatani makolo na te en pleine vitesse tala ndenge obaye motema nanga metabolisme ya nzoto ezangi moyen ya kozongisa motema ya moto oyo bomi ngai na yoyo toza bikela mwa nzambe lokola Adam na Eva ndenge moto ebonga na servo ndenge mwasi abonga na mobali ngai na yoyo toza bikela mwa nzambe lokola Adam na Eva. Nazalaki mwana kelasi oyo aishuaka te lelo okomisinga statika na bolingo jojo wapi maloba eza na kotia kimia na motema yango bolingo soki ekei landa yango mango ekozonga te na mopepe atokozonga te na mopepe tokozonga te na mopepe alongolanga pasi lokola mosapi alongolaka motoki na mbunzu yango bolingo soki ekei alanda yango mango ekozonga te na mopepe tokozonga te na mopepe tokozonga te na mopepe Nonangai eza ya kobeta lisolo na bato te aposoki otali ndenge nazolela okoyoka mawa juju alongolanga pasi lokola mosapi alongolaka motoki na mbutsu yango bolingo soki ekei alanda yango mbango ekozonga te na mopepe tokozonga te na mopepe tokozonga te na mopepe nona ngai eza ya kobeta lisolo na bato te aposoki otali ndenge nazolela okoyoka mawa jojo mona nona ngai eza ya kobeta lisolo na bato te aposoki otali ndenge nazolela okoyoka mawa jojo. Merci. That's awesome. What's that song about? Yeah, it's about love. It's about fighting for love. It's basically saying that if you're having problems in your relationship or something, don't just give up because you might not know whether that person's going to come back and beg you to take them again. They might just go and with the wind and never come back. That's cool. Due to some unfortunate events, guys, I'll not be able to record any more song covers in the place I was recording at, but thankfully David Kerr was willing to allow me to use his music stuff in Dad Step Studio. You can find him on Instagram. And so thank you, David Kerr. I appreciate it, and I hope the YouTube people also appreciate it and enjoy.